Mototo Africa vous dit bonjour, Mototo à Congo vous salue. Merci moi Namboka plus 243. Abezibino Losako, merci à tous ceux qui ont choisi de rester sur cette chaîne. Merci énorme à ceux qui passent. Merci à ceux qui se sont abonnés et puis qui visionnent aussi mes vidéos pour me soutenir, commenter, liker, partager. Merci à ceux aussi qui restent en sourdine sans rien dire. Système, il y a comment on dit, il y a sous-marin toujours. Mais sinon, soutenez-nous en suivant nos vidéos et aussi en likant si vous voulez rester anonyme, bien sûr. Et sinon, commentez et partagez nos vidéos. Merci Marc. Merci. Aujourd'hui, vous allez voir déjà par les images qui défilent sur vos écrans que nous allons parler d'un thème aujourd'hui, d'un fait qui se passe sur Kinshasa, de ce phénomène qui gangrène la jeunesse congolaise. Vous voyez combien la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Vous voyez combien la jeunesse devient revers. Vous voyez combien la jeunesse passe son temps à se distraire et à ne rien faire. À qui la faute? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet engin? C'est quoi ce microbe qui détruit la jeunesse congolaise? C'est quoi cette cigarette qui rend finalement l'homme insensible, bête s'il faut le dire, malade, maladroit, incapable, rêveur, je ne sais quoi dire, que sais-je encore. Ça fait très mal. Et donc ça la passe, on a passe na motema na zoyoka. Maman m'a mis moi na 9 mois na libumu. Pour moi na souka na bombe. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Ça va pas, la jeunesse congolaise va en finir. La jeunesse congolaise se tue. Mais je me pose la question de savoir. Makambosa sanga ba live ya kana ya moui. Qu'est-ce qui se passe pour que des histoires comme ça se vendent librement sur Kinshasa sans que l'autorité ne puisse mettre la main à ces gens qui font ce genre de pratiques, qui font ce genre de commerce. Tosili déjà na guerre, tosili na mpiaka, kozela biso ka ba formule ya nenge na ndenge pour nous bakosila. Kongo mboka na motema pasi. Motema ezoswa yo mto kolanda video pardon kosuka wana te. Panzela baninga mboka. Bolobela ba jeunesse, bolobela bandeko na bino ozala libanda ya mboka, lobela Congo, lobela phénomène, oh ça va pas, je vous dis ça fait très mal de voir que la jeunesse oh Nzambe malobe esila ngai. Dans ce moment où tu as bêti boye, bombé wana aroko l'extra journée mo bibaka boye. Et c'est quoi son avenir? Nenga za boye lobby peso sa kesu komela lisu. Finalement c'est un cycle qui se passe comme ça là. Moutazo rêvé carrément pendant 2-5 ans. Et puis c'est la vie passe comme ça quoi. La vie passe comme ça. Boyo kanazo meme na bino tina image boke mona bombe yango utaka wapi exactement. Mais na beta na lisolo botala na ndenge mona mobali azoko kata ko lia tala makambo zo sala. Ta biloko ye moko asomi na mbongo na ko mosiko na mbongo. Tala mo ndenge atikali okokai. Bande ko baboli. Zodo de na to lutter contre Zodo de Simbate. Et puis bateau bateka na biloko wana généralement faut que ne la mo ba place mo bateka parce que e ba changera na mo pe vina bango. Stockage kotika siko on a eba nganda diamba o ezala na Kinshasa. Yo c'est les hommes go bilo betina sa mambo yo abakisi Zodo de likolo atika na bombe. Donc mutu jeune wana soka ye akozami na bombe na diamba na Zodo de asangisi. Lobi ya Congo na maboko ya ba oyo bozo mona bo. Mutabo ebo pesa responsabilité. Nga nazo mituna ndenge ni mutako zo plaisir alexera ton na yenyo ya vie lolenge oyo na état oyo ya inconscience ya degré oyo ozo kotisa mo elongiti na kati ya biloko oziki ozui bandeko ba bolingo za pasi mboka oyo
je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Oyoka na nganda diamba o bazoteka diamba comme je disais tantôt. Na nganda diamba o bazoteka diamba, bazoteka zododo, bazoteka neso baye ba benga ba mo grosso. Okokende wana kokuta tala jeunesse niveau ba omela diamba ba omela zododo ba bakisi likolo nango bombe. Okomona na kati wana bato baza censé koya kokanga bango soit disant ba policier. Bango moko ba client numéro 00. Yango zo mona ba policier ba komi na coopération na ba miyibi o batele makala banzela. Pourtant, il n'y a pas de mbongo. Moi, on a eu un peu de ça. Yo, c'est les hommes qui ont eu ça. Si vous vraiment, vous avez en tenue, Amélie Bombé, à Tikali, à ce qu'on va bouger les sociétés. Comme à Zuisikoyo, Amélie, c'est les hommes qui ont eu ça. Soka simi mando eza po asala nini na population bakonzi ya mboka boye koboma kosilisa biso kosala moi quelque chose bopesa ata moi ordre mboka oyo ekomi na désordre moko notoire impossible à supporter. Est-ce que eza manque de volonté to ezali vraiment ezolekela bino parce que soki ezolekela bino moi je me bozosala ngo na nkopo biso tozala distrait jeunesse ezala distraite comme ça bino bozwaka na bino bambongo ba 16 milliards ba 88 millions ainsi de suite Tony. En voyant ce que Innocent Baloumé a fait, on a compris qu'il y a une très mauvaise foi dans la classe politique congolaise. Dans la classe politique congolaise, il y a une très mauvaise foi au batu balingi ko sala eloko te. Batu balingi ko sala eloko te na pona mboka, o pona bénéfice ya mboka mutu moko aza prêt à se sacrifier à bundeza te. Donc ba oni so baleka na TV ba lobela rabiso que non, nous voulons mutu alingi mboka te moni so wela pouvoir na ye pona ayeba obongisa libota na ye asala ba folie na ye aka ne la bati a récupérer bati sakane la balinga ka yete tanga za rampi ya to tanga za la kasi Romona aye na pouvoir à genre faire croire bino ba biloko mususu pendant que ça na pouvoir te sera côté na pouvoir bozo yo ke d'ici te bozo ba biloko ni akena ko défendre mususu tunate on est dépassé on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire mais vraiment peuple congolais biso tous la éveiller tous avoir conscience ya makambo tozo mona tozo subir tozo yoka nzala na pati tozo nango e fonga la biso bongo mais biso nde bombe te biso tozo te tant que to kolangwa ka bongo to kozo ka tango ya ko ba ko réfléchir pour na ba ko faire changer les choses. Awana ola kisabino, je vous dis, réveillez-vous, ba politiciens nyonso nzambe kota makambo. Soki ko chabango wapi pona bona ngako loba mamusu ba incitation à quoi que ce soit. Donde bozo mona boye bombe oyo bana bazo mela lelo ba jeune garçon bazo mela lelo et uta na ba tuyau d'échappement. Donc ça va fumer noir ya tuyau d'échappement oyo kanga marakuna ndenge bo mona ba obimisa ngo boye bombe wana tika ba garçon batikali donc tout le monde la mêler à tikali na mona moi jusqu'à je ne vois que des garçons à côté la bongo toute la journée et ça prend du temps nani yo akene kozo makanisa okene ko fungola tuyau d'échappement po yeba ke mela maka ba yebi singa selon ba rumeur que et uti soki libanda mboka nde ba yekola ki yango nde batindeli biso bande ko ba bolingi. Alors moi quand je me pose la question de savoir mboka oyo nyonso esala makali mokili baya komeka ngo aza mboka ya teste ezalaka mboka ya komeka soki bolingi soki nini to nini vraiment je comprends pas parce que tout ce qui se fait dans le monde sur oyo na Congo eleka nango on dirait tozalaka na bakonzi on dirait tozalaka na nani OCCT on dirait tozalaka na biso na bato ba régulaka ville ya Kinshasa te basala eloko te. Donc tout se fait et c'est fort, c'est mélange dans le désordre. Finalement, bateau batira bango na ba misala pona ba ko kengela ka mboka. Parce que ton tende pas que ce n'est pas bolanda ka on est ça ma libanda. Soki batie gouverneur batie bourgmestre. Soki batie OCC bolanda OCC. Sikoyo pona nini pa ba ninga basala ka bino bosala ka te. Mais bozo ka salaire koleka na ba oyo wana basala ka musala ya solo libanda. Hein? Boyibaka na ba degré nyonso. Mais finalement nani ndia koyena mboko po apesa Congo penza forme ala na souci ya mboka.
Vraiment, bote les locaux moto zo kote na kumona yi. Utala. Ozo mona bombongo. Baba kena ko Congo la mona ba d'échappement. Nous sommes bazo binisa boye. Bombe utarande boye. Je suis dépassé sans mots. Bandeko. Bote ya bandeko le mima na Kinshasa. Bolobela ba yaya ba mama ba tata mwasi. Bosala kinzondi. Bote ya bana. Mboko ekomi chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Ce qui aussi ma canicité ya côté ya mwana na yo le linge segele ya ko benda ka ye matoi ya ko sosolisa ye na moni ba policier projet na bango ezalaka nde basilisa ba exterminer jeunesse comme ça bango batika la perpétuité na bana na bango na pouvoir biso to ya bakaka ko subir po soki bana biso batikali komela biloko ya boye bana ya bato ya ba jeunesse ya mboka mobimba bandi omela biloko ya boye. Pensez-vous qu'ils auront le temps de réfléchir pour les élections, pour ce qui se passe dans ce pays, pour la présidence Seni, pour la fuite, ils n'auront pas ce temps pour Azat tout le temps dans la Bolangwa, pour balancer le son à Sanga, Banko, ils vont qui sont à degré 0-0. Masanga ils allaient à heure, le roi Bamboka, ils allaient à heure, il y a Masanga, to heure, ah, ils allaient rater. Masanga, il y a non, on a bière. Boyeli biso zododo. To silisi na nuku tout ko yeba ko loko zongi sabana biso na nzela par rapport à bazododo et les autres. Nous voilà maintenant là na molimo ya Bombe. À part Bombe, oza na moko sosi ya suka o etika amu o benga kutia libela. Na oyela bino kombo na ngona o telefona mo grosso. To zipa bango bilongi bango baloba. Ndenge ni ba police ba ya kozwa mbongo pa na bango. Po batika bango bateka. Ba vivara na yango, ba vie ça ka ba politique, ba policier. Ba policier moko bango ba client na bango numéro 00. Ba mama grosso balobi boy. Na côté que ça ba mama. Nazo kama ke mama me mama na 9 mois ndi babala batu mususu ba koma ndenge wana jeunesse ko matina niveau ya distraction ya modèle wana ya kokoma inutile mais mama mutu azoteka yango. En gros ça le dit boy. Soki ba garçon mingi la plupart ba yibaka. Pour addiction c'est que ekoti notre hormone de dépendance a kokaralisu ce que se détacher na ngote. Alors bah comme à Koyiba pour à tout moment il n'aura pas l'argent pour s'acheter ça. Donc il sera vendu moins de stress il faut mela tant à meli bongo au comment on a comme le ko eloko akola lela ye wana ti ata poko boko mo bengane na ko bengana misu bala la banka ibanda na mbula to moya zani ka wana lali ko si alamu alors bine bazana ba kenda Koyiba so ba ye Koyiba ni téléphone na yo iPhone 12 na aya ko pesa pa mama grosso ko jwango azokatela kaye malembe alongo na luba nyungu après azokatela kaye bongo nde basalaka donc sur une téléphone et je suppose hein c'est pas que c'est le prix exact $500 il y a un téléphone on a $500 ba pesa ba kakoli na 300 mais ya mbongo ti akozwa apesi peut-être bon ça dépend ya mutongo azoteka akolo ba pesa ngata moins 20 ou 50 on a simbela ngana na ko melila akobanda ko melela ngo ko melela mama grosse pas ko sumaya melami po azala pele na mbongo mingi ya kufuta hiki donc ndenga komela bongo agboli ti alango alali wana asubi aseli makamuni sokaka wana ah de jeunesse na biso ya lobi peuple congolais soyons conscients jeunesse congolaise please ressaisissons-nous tozonga bato que nous prenons notre pays en main. Nayoka kapasi makasi tant que ba jeune ba pays mususu bazo exceller na ba projet à solo bazo exceller na kopesa ka makamba bien. Mais si ko ba misusu na yebite na bamboka mususu na mona pe ba kolomela adia ba me oka azo réfléchir azo koma na degré haute. Que Dieu nous protège, que Dieu protège le Congo. Vraiment que Dieu protège la jeunesse congolaise. Que Dieu fasse quelque chose à tous ceux qui na bango na ba pouvoir pour na ba ko détruire la jeunesse ba distraire bana bat mama papa sambela ka pour na bana na yo molimo zo tambola di bande za molimo ba politicien pour na ba distraire jeunesse congolaise ba zo ka jamais pouvoir lobby ba kota na ba futilité na ba ko lango ka ko melaka ba bombe yango bazo linga ko longola biloko wana kati ya Congo te baza d'accord que ba libanais na banane ba ko tekela biso zo de pour na bana na biso